sembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste. Donc voilà, ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobela nde vie. Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Gomu chuchu supu nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoli nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga no te. Papi Gen tolobela vie. Avec Adi Londolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Topasi binombo te partout, bokolanda biso lisusu na tolobela vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci na confiance. Merci na disponibilité bolingo bozana à travers bandeko ya bino. Jérémy Bana Canada, merci. Washington, merci. Merci Nabino tout. Emile Bamba, merci. Platini Chipamba, merci. Edli Mesaki, merci encore Nayo. Là, nous avons encore messager Galate 4, 16. Moi, Miko Lebele, Abungaki, Yabunga Galate. Qui me parle de Tobimaga Pamba, Tobimaga, parce que ainsi dit l'Éternel de Tobimi. Ne supportons pas la macabra. Il faut supporter. Faut supporter. Maman qui t'a là, la bonne part, que le monde ne peut jamais ôter. Pas sur le molimo. Famille, Mamounio surtout Yali Kitoko, tout va bien par la grâce à Zambie. Ok. Alors, moi, silence est Zaki pour Nanini, parce que Miko Lebele Yokanité, silence est Zaki pour Nanini. Silence est Zaki Pote, Nazali, père de famille, et puis Nasalaka. Et Nazala engagement est belé à part Seigneur. Alors, Toko les télévision Pamba Pamba te yo yebi, télévision to banda yango, et tozo les na télévision te poto ça la bezité. Pour mutasser la gratuite publicité za Yesu Masia yemoko. Alors, ceux qui to les na télévision, déjà à Paris Bonzambe, na Congolais, mais ceux qui makambozo les na communauté na biso na etando ike, o yeza ya lokuta. Comme ça, on a défenseur de la vérité. C'est que ça, on a combo, la papa, maman, a télémine de quoi, télémine là, il y a mensonge, n'a quoi cracher, même aux 5 mètres dans le bas. Mais vérité est bimi. Mais ceux qui l'écoutent au tambola, na etando ike, pour la bébé saba, réputation ya bateau, pour la télémine là, couple ya bateau. Carrément, na makamuseuse ko lobama, o bateau ba yebite, tous à poto. Carrément, il faut battre au bazar mieux placé à Koleka pour rectifier le côté à Batou pour éclaircir l'opinion. Il faut pas les cas. Batou le biso bazar belé au Bagoleka. Naza habilité fragile côté le côté et les la télévision pendant que vérité est bannie. Ya on a l'équipe. Alors messager toi qui maman droit au but. Et on est comme Charles Bameko. Et là on est comme Charles Bameko Bostra. Pour la bonne sémence. Et là on est comme merci. Belle question, au Tukoloba. Bible zo la kisabiso babi keno. Le malheur attend toujours le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Malheur est qui Joseph. Joseph a qui innocent. Mais malheur est tendre. Moi ça Potifar abimina bilama na maboko. Joseph tolopolele. Égypte mobima avion là qui. Mais vérité bala kinzambe mutalobi aiba keno. Joseph
asali loko moko te suka nango ezalaki nde destiné promesse ya nzambe faut kokisa matango Joseph akokota na boloko mais soki ezalaki congolais passe à nord mère moko mutaleli ngai aleki moko promesse ekatani mais Joseph lokola azalaki révélé ayebaki promesse nzambe atiakati na ye babunisaka mabanga na manga kotela te soza manga mobeso babamelo mabanga te mais lokola ayebaki aza na promesse asopanaki te epai ya mwasi ya Potifar aboyaki andimi azala humilié kobosana te na kati humiliation élévation yalaka oyo nzambe abimisaka motu alors abimaka apréféraki ne boloko na boloko nde nzambe ayaki kotombola ye abima akoma premier ministre kobosana te Mandela akota boloko innocent abima président de la République alors olobi bien bakangi Charles Bameko nga obite na obielo ni ekomeli OK na rectifier ezaka yote eloni ekomelie ndenge toyoki ndenge pe elobami na baitando yinke bato basali ba analyse na bango sans ko vérifier mais tikala oui kasi balobi bien que ngape na moni nazalaki diku na vandi hier na vandi na télévision na moni confrère na yo Décho Denar permettez kota ko mabato kota na tangate na moni confrère na yo okata na moni confrère na yo azali kofinga Madame Bameko na mitali mais est-ce que azana ndeko basi wana ko basité et puis tanga za ko finga azo finga ba langage moko insolent o ezalaka pe condamnable na l'état o moi ça mutu bako finga bongoto sans épreuve natali na bi mais est-ce que ba mission ko pesa éducatif même soko ko dénoncer même soko ko ba vérité mais il faut vérifier avant au fungola monoko na yo messager eloni ne komeli Charles Bameko oyo ekomeli ezali o balobi que non brigade ya finance ekenaki ko kitananda kwa Bameko ezwaki ye alalaki na garde de vie bon sikoyo asali eloko te bakangi ala akelati na garde de vie OK tikala ko ba garde de vie et garde ka ba innocent pe na ba coupable et le but que soki OK garde de vie c'est que ça coupable non ba coupable pe batikala ka garde de vie bazoka pe innocent des temps que soki ba brigade criminelle ya finance batina ka convocation te pour ba convoquer na bureau non bakoko kita jour bango ba sepeli ba sepeli ba débarquer chez yo siko lisolongo za nini na kokota baye ba pa na yo bakangi yo okono yebelango kuna na bureau na bango parce que bango ba menaka banquête na bango songolo pakala soki yo oza innocent na makambu oyo elobami bakolâcher yo na banquête ba osala kobosa na te que non bituma mona nzambe ezala tout d'abord premier ya famille na ye deuxième ezali sentir mystique ya salaka suite à jalousie ngana koloba boye transparence ya Charles Bameko ya koleka na tando ike koloba ke non oui na zui décision ya koluka ko somba esika pona nzambe longa locataire ya ngote mimili biloko nyoso oyo ça c'est un deuxième chose congolais a une notion ya transparence té ya clarité té alors tango azo leka na Charles Bameko non to komi na autant bato alobi orgueil non ezali clarité, transparence spirituelle au mutazana yango. Yango est créé jalousie na ba faux serviteur, na ba infiltré, na ba fiti oyo ba kozala na sentir o ba kozala kati de tonga parce que lobi yango bitumbeza na libanda pe na kati. Avant bitumeke na libanda e bana na kati. Alors, ce qui brigade eye interpellé mutu. Na landa na oka mamoko ba tunie na télévision, ba na ba YouTube, ba tunie est-ce que a força kabino pona ba omoni ou ba dim obo pesaka mama wana lobi ba força kabi sauter et ngolo ba kene ezali volontairement ozona na très bien alors soki Charles Bameko ba interpeller à na garde de vie tout simplement par jalousie ya congolais on a ba 80% congolais jalousie et vandi ezala bana na nzambe jalousie spirituelle ezali yango esengaki ke bakeno kofunda ye oyo bango bako funda ne ekomi na maboko ya brigade criminelle ya finance il fallait basala banquête na bango bakiti ba interpeller ye aye na ko interpeller mutu mais il faut mona be mission oyo bato bazo sala bato bazo kota ba image moko ka ya ba insulte sans ko yeba ke non innocent pe bakangaka ye ba manquer na tribunal ba lâchaka pe innocent na garde de vie mais balobi ke a escoqué 2 millions de dollars, de 2 millions d'euros. Na mituni depuis 2009. Oyo ba komi na
les Parisiens. Comme ça, tout le vie, ceux qui sont dans les Parisiens, ne te pas yo. Na ko yape na sujet moko ya mutu mona ningi onuirie na biki no lekisela ngango o lekisela ngango. Mais journal la monene ne wana. Na lobi bien. Ba journal la monene OK. Ba interpeller OK. Mais ba interpeller par biki no escroquerie ya mbongo. Abus de confiance. Na nani na bandimi na ko panza poke. Ceux qui ba interpeller yo abus de confiance ba lâcher yo. Et ningi ko lobake ba vérifier ma camerounais ali énorme. Ozolo na très bien. Pour mutu oh brigade quitté pas na yo, o te kakankuyu, parti parlant tout ça, ba pasoli ba mbeto asani. So ba kuté le côté ba futé le côté. So ba mimi yo, ça causala la 3 jours na garde de vie, ba konzebele ba lala et ya ba ka premier victime ba tonase. Ba lala ba libérer bango. Et la kisi mutu wana ba trouver le côté par rapport à l'accusation oyo ba to baptiser na diabolisation ya mutema mabe. Pe ba ko yebisa yo que non, o komia wa parce que ba yebisi biso boye ko bossa na te ba église nyo surtout awa na poto eza association église futaka mpaku taxe d'habitation ya l'état ezali catholique na protestant o nyo sozo mon ezali ba association mais eza ça dépend ya mutu vision ya association na eza pona ko aider ba bola ou pona ko aider ba pauvres les oubliés les démunis. Tout d'abord, on a mboka oyo vandi association nyonso l'état et sungakango. Association belezo ko kangama parce que le koso maboko makasi babosani vision. C'est quoi interpellation à boss reza ponani? Interpellation yali par rapport ya mutema mabe oyo bakoseli makambu que a escroquer batu abi de confiance ya bambongo. Mais na mitune papi que mon poto. Tangu mutazo le kana television to comme na 200 000 pour na achat ya salle. Est-ce que mbongo wana ila la 200 000 na ndako mutu? Est-ce que il a la caisse privée na compte privé na jamais. Alors to que le tozonga so kike mbengo o ya lobby to komi na uta pona achat ya salle ba lobby ke escroquerie ya abus de confiance ya ba maman ya batu mais tikala ko yeba ke non tangu ba pesa ka pasteur dim ezana ba pesa ka pasteur dim en espèce ezana ni vini koni oko déclarer ngote mais mbongo o kotaka na compte net ya association o ba don ndenge donc okota na Emmaïs na Secours catholique et la ba chèque ezokota entrée sortie mais oyo soki association comme ko vimba e banaki muke bani ko vimba lokole Emmaïs ezoko vimba association na ekomaka na comptable expert o aza ko contrôler azo gérer association compte na bino ya banque association de comme rappel un avocat wana ba énorme ya société ou partenaire moko azana le connaissance ngono pakala mais siko ta balabi que non ba tangi Charles Bameko est-ce que yo tangi au temps mboko na tangi balobi que a escroquer 2 millions de dollars 2 millions d'euros ba estimé 2 millions d'euros mais tu ka tolo parce qu'on me pas na télémi siko yango wana 2 millions d'euros oyebi beke entrée sortie nyonso ya compte à muteza contrôler la Banque de France. Ça c'est un. Na riwe ça sko bato na le tani na temna na liga physique. De deux. Ezala mutu asala kana kanda na yo 3 boulot 4 boulot. Ba yebi ke mutu moko ko sana 3 kanda te 3 entretien ba yebi na bango que non eza bato azo sala quand tu imposes futama batiki mutu na tranquille na kata compte. Ça c'est deux. De 3 association nyonso oyo e bandi na muke na pesa exemple 100 €. L'État a payé 3 000, 4 000. Il faut justifier on a ba aide à bola tout d'abord en France 80%. 20% na mboka na yo sepeli okende. Mais mbongo ya France et bimaga après sur ba bola on ko justifier ngo na ba evo salaka ça c'est 2 3 4. Ce qui ba lobby que ba estimer 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Oye bien que non mbongo Banque de France et que peut sa moto liquidité à partir de 50 000 kena au Congo jamais ba mbongo ke na Congo liquide eza ba mbongo ke na nzota bato ba magasin zo na ba château rouge ba société mo lebele ezali ba mbongo oyo ba pour ba zorgan espèce ba pesa kango ba tu ba liquide na yango soko zali na compte na yo 50 000 soko ke ozwa 10 000 ba ko tuna qu'est-ce que tu vas faire avec ba ko so 48 heures on n'est pas conseillé on justifier mbongo zo sala nango nini et puis mbongo il faut prouver mbongo sala nango nini si ko ta ba que non estimation ya 2 millions d'euros pendant 2009 ba za ko loba et la kisi tango ba meko za ko ezali boss yali association ezali stable pona kosunga babola siko tango mbongo ezobima ti de 2009 ti comme en 2023
estimé 2 millions. Na lobi na yo mbula matadi, police ya contrôle, ya poto. Azala na te diba. De 2009 à 2023, atika yo ti ba estimé 2 millions d'euros. Azo bimisango na continue. Azo bimisango na continue. Continue le komisambongo. Parce que association ezali association chrétienne ou ezali ko aider bato. Ce qui siko pe letezo sunga. Et association na bino siko ba domo ko recevoir à gauche à droite na ba chèque ya bato. Alors chèque wazo tinda o ezali volontairement on va obliger mututé. Et la kisi mbongo wana o ezana kata compte eza déclaré. Ils ont déclaré. Ils ont déclaré que Kangaye. Ah, il y a un autre qui était. Ce qui bakangi mutu lâché mutu. Et là qui c'est que accusation, fausse accusation. Oh yo mukili et lobby. Et ça oh bakutité. Tant approuvé que Banque de France. Na koyebi solo komoko. Tant Banque de France, le lobby bete la biso de 2009 Charles Bameko ti 2023 historique ya contre la bossa ou ya contre na ye entrée sortie. Et comme maloko la mutata la na talatala. C'est quoi le messager? Makambo rose doit péter sous mon impact moko boye ko péter sous ko lembi ça péter sous ba fidèle mususu ya bonne semence église na bino mais yo web ça bandi bino nini est-ce que ba lemba na bango po azamuto ya ba ko azamuto ba ko interpeller bon déjà est-ce que ko interpeller pasteur za mabeto madame mais na le bien que mutu babanda ko kanga na prison mutu babanda ko kanga na bolo que za Yesu Masia et lui ko loba que non un vrai serviteur union surtout appelé mais élu de Dieu à finir dans la prison, à finir dans le tribunal, mais à cause de l'innocent, à cause de l'épargné. Il faut les canaux classe on a diaboliser yo, bako critiquer yo, bako même dans le tribunal, bako cause ma kambu parce que maître nabino à l'écart, quand on moube sur l'écart dans le tribunal, à l'écart dans la prison, les vrais ils passeront aussi là-bas malgré que tu es innocent, pas que l'écart. Voilà c'est rien. Wana ezali obligatoire pour un vrai serviteur union surtout élu dédié, même il est innocent. Parce que le monde est vérité, au cause de la calomnie, mais tu seras épargné. Comment ça n'a été que nous surtout ça fait partie de l'élévation moto. Au contraire, quand nous venons peut-être besoin salarié, au que ça enseignement mususu on a bazo pesaye. Et ça élévation mususu on a abongisi. Parce que ceux qui ont estimation à 2 millions d'euros de 2009 à 2023 na poto, ça fait 96 na poto, na ibine compte tournaka. Vous avez très bien. Alors, mutu moko sa mutu keno, bakoti ka compte ya mutu habit de confiance, ya batu, secte bazo koloba que a exploité batu sans ba épreuve, yeba ba interroger batu. Est-ce que bazo kabino mbongo na makasi? Est-ce que opesa na makasi? Non. Mbongo ba pesi pasteur en espèce. Eza loko na kena exotique na sombi et loko na espèce, l'état est bien côté. Vous avez même mbongo ba sombi na carte bancaire. TVA l'été allé. Mbongo nyo surtout ils ont compte na carte ya compte à muta partir à 50 000, 100 000. Et là ici, ils ont contrôlé sortie entrée. Mais derrière ba pasteur mingi ba 60 000 ça la gandeni. Ils allient que mingi ba zo ba comptabilité. Mingi ba za ba avocat. Mais ce qui est qui erreur de la part de Charles Bameko qui a une comptabilité, cette fois-ci on comptable. Mais pour libérer Ayananda Kunaye, et là ici, il s'est justifié à Zanelo Korosalate. Et puis pour la Kokene Musika. Au contraire, le jour où le berger sera frappé, est-ce que les troupeaux seront dispersés? Pour l'interrogation. Et là, qui c'est que Bameko peut sa salite, message na yende mutu achango na pratique pour na résultat bitumba na ye. Ozolanda, quand tu prêches la délivrance, mutabana la délivrance c'est Yesu Masia. Nandiki 4. Alors, quand on a une répétence, Yesu Masia mutabanango, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Nandiki 4, je suis venu délivrer les captifs qui sont capturés dans les prisons sataniques. Et bah, mes côtés. Message à délivrance et bandana maître Yoshua Yemoko. Mettons boloba que non Bameko ba pasteur Balinga, ba pasteur Balinga était pour. Oui. Message à Charles Bameko. Ils ont dérangé le monde à ténèbres. Ils ont pour éclairer. Oh, et dérangé personne pas pasteur. Non, les faux pasteurs. Bako Linga était. Comment ça n'a été que je fais partie de mon quoi qu'elle a laissé partir mon peuple. Comment ça n'a été que tel là qui bah on y est aller à faux. Vous entendez? Qui suis-je pour s'imposer à la révélation de l'Éternel? Qui suis-je pour s'imposer à la voix de l'Éternel? Ce qui est Esaïa Zonga, le bec non, oui, Ézéchiel se coupe Fanza, Babi Zonga, Ebissa, à revivre 15 ans, à s'imposer, non. C'est-à-dire, je ne crée pas les hommes, je crée Dieu. C'est-à-dire, je disais ce que Dieu m'a dit de le dire. Mais concernant les autres, vraiment, la poto,
NON bakisation ya lokuta soki bazongaki na ndako na ye président république avant na garde de vie soki eloko ezaki bazokso na ndako na yo malgré bakosi pe baobi soki no tel kubo santé na cher alobi ke no bitumba na ngeza famille pe na kati netonga senti siko ba vidéo nyoso ezobima oyo webisa batu siko etango na lani ne ndeko wana ko bana kofinga na mwasi ya mutu ben salité bakangela kango bato que sikoyo na ba vidéo nyoso bimbi pona bango baswetaki bonne semence ekangama mais bato wana nyoso wana baoloba wana baza bato mabe on a lobi bien que déjà ba youtube baza koloba c'est concurrence à babonné na ba nombre de vie de mutema mabe pour un vrai moi nzambe à cause de la malheur et à serviteur nzambe te bible lobi mon serviteur tombera 7 fois il sera élevé un vrai serviteur nyoso partout soka yoki ndeko na yaza na pasi oui il faut abeta mabolongo nde ba do sambela Pierre na prison Pierre abimaki. Mais ce moment, les serviteurs, oui, à Kangamati, Kalasalanini, Dieu les a confondus. Au contraire, Tangabimi, vous savez, sous publicité sous ma casse. Messager, il y a un ensemble. Oui. Ah non, tout n'a pas habitué la télévision. Oui. Charles, mais quoi, mon ensemble, bien sûr. Dans le bien, on a eu le sous par la révélation. On a détaillé dans le point de l'Obakeno, Mbongo entrée sortie, hein. Et ça a justifié la Mikila Poto. Na quoi c'est le Moko. Na tikela qui frère Moko Ndaku na 2006 des choses comme ça là. Bon, la situation sociale et ça là ka Ndaku pesa ki kokoso nyongo comment qui a préparé 10 000. Na silika. Non. Na Bomamutu. Non. J'étais obligé à kolukango à l'amiable. Na Keiti na moni ya Chilem. Pesa komona ngai. On va traiter ça à l'amiable. À l'amiable, c'est-à-dire, avant, dans un courrier, bakanganga 3500 na banque. Banque de France. Pesanga 45 jours. Compte stoppé. Batikeli kanganga, tsumbili kwa ngarolia mwasi na bana. Ozona nanga, ozamikili. Eza contrôleur qui s'assate, mais pas l'état d'abord moïte. Ah, l'état d'abord moïte. Ce qui charge les bameko. Ezala qui habit de confiance, escroquerie ou secte. Ah, ozona nanga goûter. Non, mais bato ngani journaux. Oui, mais c'est normal, on a tout nio. Bato boni basalia bango na journaux et après ils ont vérité. Vous comprenez très bien. Journaux c'est normal, les salaires en publicité. Est-ce que bato journaux non, c'est congolais mutu accueilli na siège. Oui. Mais c'est vrai, interpeller mutu. OK. Mais les mêmes journaux comme que non, Charles Bameko innocent il a été libéré aux Almalang. Justice équitable là. Mutuana. Est-ce que bateau na ko le canal bosso pour basenga bonibis? Tant aux autres c'est la musala za même abe. Makambo bomemi tipo azala humilié. Oui, dans l'humiliation il y a la gloire. Dans l'humiliation il y a l'élévation. Oh bangwa bosani. Nzambe patiki tika na kotombola yo, le cas na humiliation, le cas na o nyos ba osala ponga na tombola yo. Alors na nyonso tokolobake. Non, oh, les qui t'ont une question. Yo kas connaît ça yo. Hier soir, après avoir comme on a émission wana, ngana Charles Bameko na mona yika lundi. Il y a écho de la délivrance. Aux on très bien. À l'écho de délivrance. Alors, tant on a zo, hier on a moni estrewana. Tant on a moni escan, na landi ma finga. Il y a couple à bateau, ma mingi pour le peuple congolais. Alors, na landi, na moni, moi na ngamo sala singa journaux. Aux on très bien. Les Parisiens. Et c'est ma 2 millions de dollars. Nathalie en tant que moi na poto de 2009 ou 2023. Yande à poto à la pongi. Pas d'entrée, pas de sortie à contrôler. Ce qui est bazana comptabilité, là, Charles Bameko vous allez obliger à l'ouka comptable espère ou à gérer compte à Bosra. Na ben norme ya poto. OK. À vous obliger à un avocat naïe. Ba bloco monsieur les après que o ya ba quitter ayeba. Mais ce cas zongi ndako innocent. O ko zonga ndako te na suka na ke kola la pongi. O ko beso sur révélation. Oui. Si Dieu veut parler, il va parler. Na la na zomi monake na za ko exauter bato na ko kata exautation na moni frère Shuki Mayundu olo a porter parole mbala moko na ne ko inte na za ko exauter bato na exauter bato na mona Charles Bameko azoya aya termina cher. Message était clair na la muki na tourner si moi sinangai. Et puis, tango aya na cher, na kinebo na kutana mwasi na ye. Mwasi na otu na nga, yone Dani Sindumba. Wana kombo na nga mukili. Mami Bameko. Azotu na nga, yo Dani Sindumba. Mwasi na ye. Na mona Charles Bameko, na mwasi na ye. Na kati netonga. Bameko azongi na cher. Mais Babé a été à pété 6 janvier. Malembe. Na yiko confirmer que
naiko confirmer que soki mokili bandoki ya Paris bandoki ba faux passeur bangunza batanfu bamando na bamikudi bazebola croyez que mission évangélisation ya Nzambe ko s'arrêter Moïse alekaki par exemple soki ezali destin volontaire Nzambe ke bameko koleka mission esili et la kisi Jésus akobima kaka na bano ya bimisa ozona très bien mais tant on a eu révélation na bisi moi sinangai oui dans les jours à venir à ozana ta chair mais soki ezali pour la musique en cœur c'est normal c'est quoi ce que mamba yeba kita koyeba loko l'association na une ekoli tozomona déjà ceux qui 200 000 achats à salle gosoma na kisasa te gosoma mande awa avant salle somba ma il faut comptable a signé et la kisi a cause comptable soit azaki na yete avocat kozala soit azaki na yete carrément bongo ba gosoma na kisasa te gosoma na Paris na France wala ba tufa yeba OK alors transparence ni mutu bomiye to sisi na biso un message moko pa ya ba kuku nyoso na koloba na ba kuku nyoso tout partout dans le monde entier. Gardez votre foi, persévérez-vous dans la prière. Le Bameko, il ne sera pas arrêté. Nzambalo la kosagate. Alors, tant qu'il y a l'équipe sur sa qualité de messager, et nous disons que Nzambala qui singa Bameko a zongi na cher. Ngana mwasi tozo sola bisanga yone dani sindumba kombo nanga mukili. Nabi unizanga mama. C'est là qui si que baluka ki liwa ya serviteur ya Nzambe, Nzamba ressuscité. OK, voilà. En tout cas, merci Nabino. Je crois que Likambango est tamboli moi partout. Batunyo sur le Bélassio. Likambo est bon. Mais c'est normal. Boyo Kibino Moko. C'est normal. Moussal Nanzambe aye Koloba Makambo yo Tozolande lango. Je vais te Hollande. Otoye banan pena. Il s'agissait de quoi? Il s'agit de quoi? Voilà, donc d'ici là, Botika Malamu et restez connectés. Église au Kangamate, Papigen, Église à Nzambe Kangamakate, Église à Solo Kangamakate, Yesu Masia Koufaki, Baye Koliti, le Lobakei, Évangile les Olobama, et nous Kolobake, Oyo, visage volontaire, Nzambe Mutokosale, mais ce temps, Bameko Sazongi Nandaku Naye, et la question, ce qui va payer, que oui, place on le fout un impôt, ce qui va lobby, il va payer, ce qui va dire que non. Association de colis, machin, il faut un peu écofutama. On y a quitté à quoi et pas y aller, y a l'État. Mais à ce qui concerne que Bakangi Moutouazan enterré et Siri Tosaki Bionini, matati par là, mais Congolais, Tolo na bolingo, Totikali Kunyana Likundu. Et puis la miturisko basala Nzambe ya solo. Bazawa pour Koloba pour défendre au Bible lobby na psaume 119 nous sommes les amis de tous ceux qui craignent l'Éternel, silence absolu. Mais on a Koloba n'a confirmé ainsi dit l'Éternel Charles Bameko à kozonga na ngwende. En tout cas merci na OK logo to suki sia Congolais tika motema mabe na likunya tika nde motema mabe. Yo za témoignage vivant, il y a une famille na yo. Voilà, na iba kite mère za na zemi, Nzamba révélanga maman za na zemi, mwana mobali na benga pe vers 14h bon abisio que non, moi sino za na bozemi akobota mwana mobali, OK ne peut que ça vrai ou faux et kokisama. Est-ce que quelqu'un a tenu ça makelele avec précision, tu vas à la Kinshasa, ta femme est tombée enceinte, il y aura un fiston garçon. Et ça va donner un bachaka tabatou. Et que nous sommes makelele, na bimisi ngo pour confirmer que non, Charles Bameko a collé kanangwende. Merci de l'Éternel. Merci Nabino Bandeko Bolandi Biso. Allez, tout ça, il va encore messager. Ceux qui, Mikolo, le roi, ceux qui, le roi, il y a Zonga. Non, ceux qui, écoute, on a défoncé la vérité. On a défoncé la vérité. On doit rouler dans le mensonge. Et puis, on a les sabatou. On va jouer dans le site. On va jouer dans le site. On va jouer un site à Kofinga, moi, c'est à Mutundumba. On a le pauvre salope. On a dit Finga Boy. Zamakas, l'avocat. On a Kosambu Salom. Voilà, merci beaucoup. Allez. Merci, allez, bye bye. La suite au prochain numéro, merci. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo yesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Nsumu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na Nzambe poto bana seko seko na bondela ki makasi asfe ya mama Marc Makalato professeur. Nakota ki banda kwa Nzambe nyoso ya mokili na bondela ki makasi asfe ya mama Gina Kia kuna Paris.
Moïse Mathéus na Paris. Nani alula yote o. Germain Mampuya. Nani alula yote o. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko. Nabondelaki makasi astre ya mama e. En progénie d'Ivengele. Elemba la Légion de Paris. Nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi astre ya mama e. Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort. Alexis Mouzé en Tar. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabali Manuel Mac. Gisèle Nyengetan. Karine Yengaboule. Mwana Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Edo Zola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe mokonzi o. Epa yakendanga ya wama wana motema Nzambe o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe mokonzi o. Jimé Chapa de Paris. Antonio de Mavakala. Lando Kunga de Jenna. Spagnon Dombassi. Géo Kisunga de Géo. Daziro Tazimambo.